Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je vais appeler en duplex un confrère à Kin qui s'appelle Raphaël. Raphaël est donc journaliste politique. Vous savez actuellement que Ndeko Eliezer a été arrêté à Kin il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, il a été arrêté dans ses locaux. Le présentateur de l'émission Tokomi Wapi est toujours en mandat d'arrêt. Donc Raphaël va un peu plus nous éclaircir sur la situation de Ndeko Eliezer à Kin, nous dire à ce jour qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre confrère. Donc regardez, suivez bien notre émission, c'est sur clébois.com. À très bientôt. Comme je vous disais à l'introduction, j'ai en ligne donc un journaliste politique. Je vais lui poser quelques questions sur la situation de Ndeko Eliezer directement à Kin. Il pourra un peu plus nous éclairer puisque lui, il suit la situation directement sur place. Bonjour Raphaël. Bonjour, cher concert Pichu Mangaya. Raphaël, on sait que Ndeko Eliezer a été arrêté il y a 2 jours dans ses locaux, pardon. Kangaki est le 2 avril, après-midi, dans ses locaux. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, bon, en fait, Ndeko Eliezer a été mappé. Vraiment, c'est pas vraiment un arrêt comme tel, mais c'est un arrêt provisoire. Donc, il est privé de sa liberté pour un dossier qu'oppose Ndeko Eliezer et le gouverneur Ngoïka Sanji. Sur une affaire d'une émission que Ndeko Eliezer a eu à traiter avec des gens qui sont venus diffuser ou parler de bavure de M. Ngoïka Sanji, monsieur le gouverneur, et parce que c'était une affaire des diamants, une affaire dont le propriétaire du diamant a vendu à M. Ngoïka Sanji. Et puis le monsieur, jusqu'à présent, il n'est toujours pas dans ses droits, et c'est comme ça qu'il est venu saisir Ndeko Eliezer pour son cas, pour être en ordre selon le dossier et surtout l'affaire avec monsieur le gouverneur Ngoï. Tous les Congolais trouvent un peu injuste. Et puis en dépit de cela, la deuxième irrégularité, c'est d'abord la nature. Aujourd'hui, les journalistes congolais passent parfois comme des petits, comme de mouches, comme de moustiques, aux arrêts du jour au lendemain, alors que le journaliste, quand il a un souci ou il connaît de bavure, c'est d'abord l'UNPC qu'on doit saisir. Et nous avons des juges à l'UNPC qui vont statuer par rapport au cas, par rapport à l'accusation, par rapport au dossier, par rapport aux plaintes. Et c'est comme ça, après traitement de dossier, l'INPC, il va statuer sur l'affaire. Mais alors que nous trouvons aujourd'hui la légèreté et parfois une langue leste plutôt envers des politiciens et puis de personnalités qui pensent qu'ils sont parfois plus puissants que le journaliste et qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent faire taire le journaliste et même dans leur exercice du travail. Vous savez, aujourd'hui, c'est le cas d'Ndeko Eliezer parce qu'il est un peu plus connu. Mais en dehors d'Ndeko Eliezer, il y a des gens aussi ou des journalistes qui sont aux arrêts arbitrairement. Alors que le journaliste doit jouir d'une liberté d'expression et liberté de la presse. Et d'ailleurs, la justice doit soutenir et couvrir et porter assistance tous les journalistes du monde ou carrément de la République démocratique du Congo. D'accord. Mais en fait... pour l'émergence et le développement du pays. D'accord. Pour un peu, bon, faire le tour de tout, Bakangi, donc Ndeko Eliezer, parce qu'à Salaki, Ayamba qui Batou, qui sont venus se plaindre du gouverneur, donc Alphonse Ngoï Kassanji, parce que il leur avait pris un diamant, c'est ça, un diamant de, je sais pas, 35 carats, quelque chose comme ça. Ils sont venus se plaindre à la télé. Et donc là, on arrête Ndeko Eliezer. En plus, on l'arrête sur base de diffamation et tentative d'extorsion. C'est bien ça. Bakangi. Oui,
likambo oyo ya pasi ezali mingi nini. Déjà soki journaliste bapesi information et à consulter batou babengaka yango nani stade ya dépistage. Stade oyo journaliste ayaka azui information alingi à faire confrontation, il y a deux sources, c'est-à-dire place bapesi les informations na place oyo information ezali okende. Soki ba consulter moto oyo bafundi to moto oyo baye kopesa ba information sur ye, soki ba consulter que moto wana boy kopesa ba information to aboyi koloba de ample précision. Le journaliste se doit dans l'exercice na ye et na couverture ya musala na kobimisa na couverture moko ou ezali médiatique na professionnalisme de Eliezer Asalaki. Je pense que ezalaki famille il fallait le gouverneur à se plaindre tout à saisir justice pour la retirer peut-être famille en diffamation, oui, parce que le dossier n'est pas monté contre le gouverneur de la ville, c'est un dossier actif, c'est une réalité où ezali koleka entre deux personne. Et puis le journaliste, Moussala Naïzali, co-informer, co-former opinion. Donc, Ndeko Eliezer a informé qui par rapport à dossier wana diffamation on a évité ce qui ezali nini o ya sala qui à partir ya ngo pour la meki ko la vidéo en plus de 10 fois na meki ko luka ba place o ya sala qui moi ko sotombe ba na maloba na monité mais na moni famille quand même ba réaction na bango na luki na ke koye ba un peu par rapport ya makambo mususu alors que le vidéo ko to ba diffuser qui ba lobi qui ezala qui traité c'est-à-dire ba kata qui ba place mususu ezala qui a mingi. Alors, eloko awa ezali ya mabe mingi ezali nini? Ezali vice ya procédure. Oyo bato nyonso bazali komona mabe ezali nini? Lelo soki bazana besoin ya kokanga mwana mboka Pichu Mangaya. Ndenge ozali wana soki balingi bakanga yo, il faut bapesa yo d'abord convocation moko batindela yo, convocation oya comparaître la justice, qu'on se défendre en détenu libre, c'est-à-dire oye yo moko pa grena yo soki ba bengisio mbala liboso ya mibale oyete yango nde bakoki koya kokanga yo batie yo na kati ya boloko mais na kati ya dossier oyo procédure ndenge ezali kokendele ezali vraiment mingi te ezali vraiment mingi kitoko te. Pourquoi? Parce que comme on a déjà moto oyo ba bengisi yote baye bakangi mbala moko alors qu'ils allaient quand même au bomité au sali mabe oya ya urgence aux bazana besoin na yote justice bazana besoin na yo ah ok ma pété ba famille na ye baza sur place banani na yo ba argument na yo makambo na yo to makambo oyo moni par rapport ya dossier wana parce que la justice doit être équitable. Justice il faut là vraiment na équilibre entre deux personnes pour que moto na moto a trouvé quand même bien des causes na ye. Ce qui est comme un rapport de force moko ya mabe ya ba plus puissant na ba plus faible. Je pense que wana elongwe justice. Mais actuellement Ndeko Eliezer aza wapi et quelle est sa situation actuellement aujourd'hui ce soir? Ndeko Eliezer actuellement azali depuis lobby na 10h azali na palais de la justice. Aza na kati ya palais de la justice na kati ya bureau ya magistrat plutôt oyo azali kolandela dossier wana juge azali kolandela dossier wana lelo ba journaliste batambolaki pona koluka ko obtenir au moins liberté provisoire na ye parce que azonga kosamba ndeti détenu moko libre azala na kati ya ba droit na ye parce que justice elobi nini justice na ba article nango na bosani soki ezali article 22 to 20 ya justice na bosani ezali koloba nini ezali koloba tout accusé azali kojuir na présomption d'innocence c'est-à-dire ezandenga zawana zana nous présumer innocent na minute bakoki ko jusqu'à ce que culpabilité na ye kozala établie na minute bakoki kotika ye quand même akende ko vanda na ndako asala makambo na ye akoki kosala un jour bakobengisa ye to likambo ezali ya kosamba to confrontation ezali azongi mais azali moto oyo bakoki ko retenir ye te kopekisa ye na misala na ye kopekisa ye na makambo azali kosala
na vie na ye nyonso oyo akomene mona mosala na ye akoki kosala eza bamanque à gagner ezali baperte mpe en termes déjà juridique je pense que ezali mwa procédure moko peut-être ya mabe mingi koleka. D'accord. Donc aujourd'hui, journaliste, ça qui marche, c'est ça? Évidemment, journaliste, marché qui au nom de la solidarité de la presse, au nom de la fraternité de la presse et surtout pour exiger une liberté de la presse. Parce que bakanin de ko Eliezer te po ayibimbongo, bakanin de ko Eliezer te po abimina mwasi ya bato, bakanin de ko Eliezer te po a détourner mbongo ya l'État, mais bakanin de ko Eliezer bazali ko reprocher makambo ayant trait na mosala na ye. C'est-à-dire ezali mosala sala awa toujours bakolandela yango to journaliste tokolandela yango parce que ezali au nom de l'exercice de son travail bato nyonso en dehors ya bakomba na ye na makambo mosusu wana misusu etali nano obédience to conduite na ye personnelle mais awa eza au nom du travail donc on se voit dans l'obligation tout journaliste de soutenir cette liberté de la presse et surtout d'arracher cette liberté parce que aujourd'hui si c'est pas ceux qui allaient ngaïté et kozala moto mosusu te koki kozala moto mosusu susu ou azali peut-être na niveau moko ya se koleka et ezali ngonga yelelo ya kotelema comme un seul homme pour na ko bannir makambo wana et surtout pour na ko élever au moins niveau ya mosala oyo ya biso to liberté ya mosala oyo tozwa otopona. Raphaël, est-ce que c'est pas non plus, est-ce que c'est pas juste peut-être raison moko par rapport au travail justement des Eliezer, sa présence sur place, et ça là peut-être, ça gêne peut-être au niveau des autorités. Est-ce que c'est peut-être une raison, une petite raison pour Bakangaye? Je pense que ceux qui bakolinga kokangaye pour na makambo to lit na ye to po komba na ye je pense na mboka oyo ezali république oyo ezali nani royaume te na mboka oyo ezali dynastie te mboka oyo ezali république oyo ezali pe na mboka moko oyo ezali na ba loi je pense pas que bakoki kokanga moto par rapport ya ba conviction na ba makambo to ba désir na ba vouloir na ba choix na ye politique non dans un pays oyo ezali république je vois pas bato kosala eloko moko ya bongo soki ekozala na base ya arrestation na ye aujourd'hui on peut quand même conclure que ezali comment pour faire voir que loi to justice eza na mboka te et le plus fort veut mater sur le plus faible alors que toyebi que mboka na biso bazali na kati ya nini ya droit de l'homme bazali na kati ya ko appartenir na makambo o mususu ezali ko luka pona robongisa mboka je pense soki basali yango ezali lokola ko luka quelque chose de son contraire mais jusqu'à présent procédure nde makambo ezali kotambola mwa kokoso mingi ezali komonana et puis lelo déjà soki eleki lobby ndeko Eliezer évolution emonani te akozala obligé ya kozala transféré na prison makala eloko ezali mabe mingi koyeba parce que kuna ekokoma lisusu makambo ya milai ekokoma lisusu makambo oyo ya pasi mpona nini gouverneur oyo Ngoïka Sanji oyo ya Kasai akoki kolibere likambo oyo te batraite yango d'une façon professionnel pour soka monyango ezali moi pasi mingi pona ye aleki na télévision asali droit de réponse ceux qui bakotika été bakolinga te c'est ko répondre quand même en tant que détenu libre na kati ya procédure na ye je pense que awa lobby déjà ezali c'est en 2 heures et kokoka après c'est en 2 heures la loi et puis ça va autorisation te ba retenir moto na kasho mokoto na kati ya procédure moko na kati ya kasho na kati ya parquet to na kati ya souciat moko bakotinda ye par obligation na prison ya makala donc ekozala mwa koko et puis tokoloba carrément c'est une main noire derrière ces dossiers. Très bien. Donc merci Mingi de nous avoir accordé quelques instants pour éclaircir un peu tout internaute bazo bengabiso opichu ninyezoleka. Est-ce que Bomonier, est-ce que Mutumoko a Monier, est-ce qu'il est en bonne santé?
vous savez, Aza mentalement na bonne santé, c'est-à-dire mental na ezali fort, azali makasi mingi, nakoyeba ke ezali pasi kozala na place moko pendant 2 jours déjà, privé de beaucoup de choses, privé à habitude na yo, privé à 30 quotidien na yo. Alors je pense que Ndeko Eliezer aza makasi azalaki déjà préparé à lobaki à lobby en OP, également à lobby que naza déjà préparé parce que nayebaki que eloko moko ya mabe et lelo to lobby. Donc il est préparé mentalement, mais en ce qui concerne la santé, au koyeba que moto azali privé na place moko to avandi na kati ya esika moko ya mabe arozala toujours na santé o elongo bani solote. Alors je pense que aza bien mentalement, mais peut-être na santé et koki ozala moi kokoso na ndenge ya kovanda na ndenge ya kolinga kolia eloko lingi ya kokende eloko moko boye, même mentalement c'est aza actif. D'accord, très bien. Un petit mot par rapport à nos internets, Bino, vous êtes sur place, sur clebois.com, Raphaël, par rapport à ceux qui te suivent, si tu veux. Un message à faire passer. Oui, lelo na kobenga lelo bato nyonso na conscientisation, na esprit ya solidarité, na esprit ya koyeba ke mboka o ezali ya biso lelo il faut totelema soki eloko moko ezali kotambola mabe, eloko ezali kotambola mabe ezali kaka socialité lelo soki lipa pe et soki plutôt justice ezali kotambola malamu te, il faut koyeba pe kolinga kozongisa makambo nyonso au point. Aujourd'hui j'appelle à la conscience même na ba autorité nyonso ya République démocratique du Congo va faire fonctionner la justice comme elle se doit, justice moko équitable pour l'évolution et le développement d'un pays. Voilà, et le Merci Ming Raphaël. Donc merci pour tous les éclaircissements, merci Ponama Lobanayo, merci pour le message que tu as fait passer. Donc moi je te vois dans peu de temps, d'accord. Bon courage à vous Akin. Voilà, à bientôt, à très bientôt. Merci. Nous avons donc terminé cette émission avec notre confrère. Vous avez donc entendu ce qui se passe à Kin. On a eu quelques éclaircissements par rapport à la situation de Ndeko Eliezer. Donc, merci Ming et Raphaël d'avoir répondu à mes questions. Merci aux internautes qui nous suivent sur notre site clebois.com. Continuez plus nombreux à vous abonner sur nos pages Facebook et sur nos chaînes YouTube. Suivez. L'actualité, c'est chez nous. Donc, merci. À très bientôt sur notre site clebois.com. Merci.